devons mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Si je n'habite pas Lelo, Naïb Sarabino, qu'il faut bolandara 5 minutes avec César Ngadi. Moi, je ne viens pas ici pour faire du théâtre ou bien pour amadouer quelqu'un ou bien faire du lèche-bot. Naïa ceux qui moutumora lobby côté kuna alende congolais alra ale bino pe bopanti na mone kuna bapanti naïe bisaki bino tango masolo ebimi yangoika sanji na conseiller spécial ya président de la République Marcel Bilomba na masolo oyo ya ministre ya finance na ebisi bino ezali ba poste moko régalien batuwana bazolo baboyebi Marcel wana ndenge ayaki na procès ya kamere ndenge sukisaki kamere batu basepelaki na ye babimisi makambo po boyeba déjà tozali na etumba makasi 2023 zoya donc batu musu na epsa bonga vai na palazo bouleka ka lobi na Ukraine donc siko bazo zwa batu oyo bazali na ba poste moko o président de la République atia motema ba salir soki ba salir bango ekokini directement na président de la République et bimaki donc Marcelin Bilomba ayibi ba mbongo oyo ya ba construction ya ba école Nambujimai a détourné mbongo wana donc ministère pe ya finance détourné donc ba créer yango bon ceux qui mutuni na créer yango boyoka Kassanji bobi Kassanji grand fa quoi oya kwesa miba oya yiba mba diamant tout na Mbujimai so aussi diamant il faut botola yo donc ndenga yaki na union sacrée to ça bango boya na union sacrée to ndima bino ba ngoyi Kassanji azana ba leçon ko pesa tala ndenga salisa Bilomba wana pona ko sali o ayibi mbongo o ayibi mbongo o sali boy donc na rafraîchir bino mémoire na zo tchela bino déjà boka explication ya ngoyika sanji ndenga zo expliquer makamba mbongo ndenge ba yibi après na ko tchela bino explication ya FPI place mbongo ebimaka ba ko expliquer bino boko mona ke il faut faire attention. Naïb Sarabino ngana za teke po soki mutu moko lobi Clébois ozolo belo côté kaka tchalelo ba yibi mbongo kuna. Moi je suis pas là pour faire la comédie donc ngai na rolobate pour ya on mona soki kambe bimi na zu un peu ata 24 heures na zu d'information Naïb Sarabino ngana Naïb Sarabino vraiment personnellement nazalaki perplexe nazalaki hésitant nandimaki te vraiment ce qui ta donc Bilomba wana alingo yiba na tindi eta yiba ako sala ngo ndenge wana. Et puis, un conseil spécial, c'est pas lui qui gère l'argent. Conseil spécial a contrôlé ma solo. Bon, il y a un mbongo wana et bien là ça n'a pas nini. Au Monica qui Kassanji a se rattrapé donc batuba boss na ki muyi bina parce que pour rappel ngoyi Kassanji bango tuba kwesa miba mibo ezalaki oya ba kwanga ba sala ba diamant donc ba kwesa miba donc azako na ba leçon te point mais pour se rattraper a créer événement. Donc bino mo bolanda explication ya ngoyi Kassanji tenga zo accusé donc Bilomba, conseiller spécial à président de la République, Yemtu a détourné mbongo ya ba construction oyo sala mapona ba école oyo na Mbujimai. Quoi comprendre sur ces dossiers des 14 millions? Bien, la première des choses que nous devons relever dans ce dossier, qui est le maître d'ouvrage? Okay. Selon la lettre du directeur général du FPI, le maître d'ouvrage, c'est la province, le gouvernement provincial du Kassai-Oriental. Et pourtant, quand on saisit, le FPI saisit le gouverneur, par cette lettre que j'ai ici, le gouverneur n'est pas au courant du dossier, du projet. Le gouverneur est saisi par la lettre où on lui dit que, faute d'exécuter le projet dans les délais,
la province doit rembourser l'argent selon les procédures des FPI. C'est-à-dire rembourser les 14 millions avec intérêt. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que la province a saisi le FPI pour demander les fonds pour exécuter les projets. Et si la province a saisi le FPI pour demander l'argent afin d'exécuter les projets, cela veut dire que la province a saisi d'abord, a eu le quitus de l'Assemblée provinciale. Ni l'Assemblée provinciale n'était au courant du projet, ni la province elle-même, parce que finalement, les députés provinciaux, les députés Bavon Mboui, Moukouna, a interpellé la gouverneure de la province du Kasaï oriental sur ce dossier. Et la gouverneure a dit, je ne sais rien de ce dossier, ce sont les conseillers du président. Donc, Binomo Boito Landa, Ngoïka Sanji, explication terre à terre. Azo beta masoloni ta balabala. Azo beta masoloni ta balabala. Donc, yazo kansa. Donc, dengi bango bando vivre kala. Donc, yaki fa quoi. Donc, izakaka na fachi beton go yiba. Obi ke ba ministre asiko. Na ba responsable nyustu mututu azo ko banga. Oh, gouverneur atiki Zando. Na Congo alelo ya fachi beton yo ki noteka Zando. Hein? Na kene mutaku. Na Congo ya fachi beton alelo. Ou comment tu otekizano. Mais aucun mutaku. Boloko, ozomona siko ministre azo sapela musala azo zila mbongo na ye o soko sali cop bazo liayo. Donc Ngoïka Sanji azo beta masolo balabala, masolo balabala siko bomoni raison bomona ke yangona bomona ke Marcel Bilomba sala ki neta manqué, donc à la limite penza ya manquement parce que bakanda oyibi eloko to sali eloko te, donc bazo koselo makamnete na balabala. Bino moko boyoki explication terre à terre karaboui. Botala siko FPI. Place Mbongo et Bimaka. Responsable FPI Yemutu Ayekoloba a expliqué à l'obi et ça makamundenga kalate ba lobi soki 14 millions à l'obi 14 millions et bimaku touté donc ba travaux ndenge zo sala makuna bo sali ndambu ba futi bino à l'obi sur les 14 millions 3 millions peka kamute bimi et puis ba tinda batukuna ndengi bandako ezo tonga ba école wana ezali ndengi etangami tonga donc détournement et salamate pe ko iko salamate na système oyo bazo sala siko parce que mbongo avait bimezo leka na ba place belé et puis Bilomba a rejoint mbongo wana rejoint par rapport à quoi. Donc Bilomba Bolanda responsable FPI a expliqué que il y a pas eu détournement. Ba détourner 14 millions T 14 millions P et bimi T awa mbongo e bimi kaka 3 millions 17 et 3 millions 17 wana eza réparti na 6 projets. Okozongo opesa conseiller à président. Et puis na ba période ya Fachi Beton na ba lingeti vraiment il faut ça la folie aux 14 millions. Non, c'est pas possible. Ça me fait rire. En tozo mituna ngana ebite soke uti wapi. Makambo chile gelou. Biso to yebi ango te tozana na programme wana te. Et au jour d'aujourd'hui le taux d'exécution financière est autour de 3 millions 17. Je dis bien 3 millions 17 pour les 6 ouvrages. 3 millions 17 qui ont été libérés. Et les fonds sont des fonds propres du FPI. Rien à voir. Nous ne savons même pas pourquoi on nous associe à ce projet. Mais que les gens se renseignent. Chile Gelou allait prendre les informations auprès de l'FONER et de l'OVT. Point barre. Qui est un débat contradictoire, qui mettrait en face, parce qu'ils ont voulu mettre le débat sur la place publique. Allons-y. Débat contradictoire, les accusateurs, ceux qui font le relais d'un côté, et de l'autre le FPI qui doit s'expliquer. Et je pense qu'à ce moment-là, parce que ça tombe maintenant dans la diffamation et la dénonciation calomnieuse. Donc, Binomo Boitolanda, donc détourner mes alités, 14 millions de bandolba, et bimi koutouté, mbongo et bimi kaka 3 millions. Donc, Ngoïka Sanzi, donc, na évité, donc, ceux qui moutou, ils ont ça la bien, ils ont kosaka makam. Na évité, bino, ils ont campagne.
Donc Baroluka avant 2023 ba salir président de la République parce que l'élection ezoya bazoko saka ba makam. Ya ngona bon boye barake bolandaka ba masolo pa pamba te bozela 5 minutes parce que so likambo ezali soyez-en sûr ngai na roloba. Mais ce que ezali ndenge wana te na ko loba te ka pona osala batu plaisir. Donc siko na lingi to marquer pause mo na FC bino na 2022 oyo na FC bino ke équipe Kleboa et Dino Image pendant Sango Congo les King. Donc 2022 vitesse auto memabino en tout cas il faut en paiement. Il faut vous en paiement. Koulout Magela kout à la mouki donc à la mouki à comment il y a donc na ba colère parce que ma solo azo bimisawana azo pesa batuna ba cour ya ba français na makambe belebele. Donc bozala na 2022 boye ba ke makambe koleka. Na ma solo oyo za ba stratégie makasi donc tozala na ona kula benko donc Jean-Chico coach donc so to vandeli idéologie tozota la ma solo ndeko donc 2022 oyo za GT. Nazali déjà pour l'accepter na bisa bino ki be mission sikiza donc ngai mo pe na robakisa sous mission donc les immortels kalate bozozwa bande annonce nango parce que les immortels les alliés donc artistes mission bakufa artistes peintres artistes comédiens surtout bakufa donc nazo sala donc biographie na bango ba reportage ba témoignage émission na kati il faut nazwa mwasi ya mutu bien mwasi ya moyi na proche ba vali na na studio boko yoka ba biographie na boyoka te poto la sabino po batumsu bakansaka ke o bato basalaka na internet wana baza ba journaliste te ba yebite émission ni nango eza na RTNC nga na ko présenter te to la sabino sigo il faut laisser la place aux professionnels donc nous allons ko la sabino ba relève na biso donc tozol zouaboye relève na biso tozol neti donc Patrick Massidi donc à continue kati ya groupe Kleboa original donc to pesier siko ya na émission moko boko sepela parce que bolba César ngadi yo jale le côté la ka fachi o mutu musoto bia yo olinga fachi te Patrick Massidi azo ya une émission moko azala au milieu du village à beti gauche à beti droite à pesibino devant na rolobe belete yo kaka bino moko bande annonce et au pesabino leng déjà petit on a un moko jovial asa petit moko za boga heureusement que petit on a calme. Donc bino moko déjà boko lelaye déjà va bandoloba bo yoka donc émission bongo bino bolobini avec Patrick Massidi donc ezala ozalaka na côté mususu ezala ozali côté oyo ezala ozana katikati oko se retrouver na kati émission il y a Patrick Massidi. Donc restez connectés sur Kleboa original, on revient tout de suite 5 minutes avec César Ngadi. Merci Nabino Baimboka, nouveau concept et Nabanda Kunabino. To beti porte potokota tolo belabino. Lelo to yena concept ya sika au milieu du village toko zala bongo nabino nabiso yope loba soki yopo lobi ngape na lobi nde ko pesa force maloba mboka ya bino olobi nini pona mboka na yo olobi nini pona ekolo na yo concept ya sika na bae obalingaka politiko na bango toloba bongo yo lobi nini toloba ensemble concept o esalami pona yo nanga émission oyo ekokani na yo ebongo yo lobi nini toyoka réaction na yo pe yabino mosali na bino yabino ndeko abino ya ekolo yabino mwana wa bino yabino ya yana bino yabino ndeko leki yabino Patrick Massidi. Suivez-moi pour très bientôt sur Kleboa original. Il y a César Ngadi. À bientôt Kleboa. Donc à part Patrick Massidi, tu es bino que équipe il y a Kinshasa et Zongi en forme avec Grady Mouya na réalisateur ne Kelly Kiala. Donc ba Zongi na katia masolo beaucoup monde ba émission Zoya beaucoup sepianango Grady Mouya boyebi a format ba journaliste belé bomonaka. Donc hier ozako na Kisasa taka Kisasa et puis hier siko bozomona azolakisa siko penza masolo oyo ba œuvre oyo président de la République azosala tokolo ba troté boko découvrir bino moko masolo oyo koleka donc boko tala donc Patrick Massidi après sport oyo kolanda ezali Grady Mouya donc bémission tout wana boko se retrouver na kati ya Kleboa original. Désormais, vous allez suivre votre émission Tiamaloba, présentée par votre humble serviteur Grady Mouya et Tan sur kleboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi.
Dans cette émission, nous allons parler de la politique, de la religion et pourquoi pas de l'économie. Alors prenez déjà rendez-vous sur cette chaîne YouTube Kleboa original.net du grand prêtre César Ngadi. Toko lobela, toko pesa bino maloba, bino nyonso bozali na maloba. Boya kotia na kati émission tia maloba. Magazine Tsemoko ya bana Congo, magazine ya ba Kongomani et pa yo bitoko pesa ba Kongomani nyonso makoki ya koloba. Ozali na eloko ya koloba, benga biso na ba numéro za affiché wana poto ya mbayo opesi la masolo ndenge kaka ezalaka na République démocratique du Congo. Alors bo s'abonner ebele na kati ya chaîne Oyo Kleboa original.net du grand prêtre César Ngadi, toujours avec votre humble serviteur Gradi Mouya, autrement dit le surdoué de la presse congolaise, Tozali Awa, Tozali, Tozalakaka. Internet est zone elengi, Kinshasa nde masolo, Kinshasa ya Congo, avec Kelly Kialazola derrière la caméra. Donc sikoyo tolingi to la kisabino omoni batu mususu bomona awa na France ndenge Macron sala ezali te ke foza na gauche po na droite po osaila mboka bomona pe président de la République asali yango ezali donc identité na yote donc entité na yote oyo ya parti politique non mais so lingo saila mboka na oza la gauche droite okosaila mboka donc yango wana bozali komona nazongisi be mission ya invité donc à téléphone ouvert donc bo yeba likambo yo président de la République okaki na loja ndenga yebisaki mobali wana yaki garçon wana yaki koloba makambo ya bato opposition afundi bato président de la République abetaki setalobi ceux qui ozali na position na yo moko boye bato mususu pe bakoki kozala na position contraire oyo ozali nango mais yoka pe bango pe baloba après bato bako juger. Merci papa. Tobunda pona ba congolais bazwa courage ya koloba ba opinion na bango. Merci papa. Na makambo lobi ofingi motote otongi motote olobi eloko yo liberté ezali kotinda yo loba opinion na yo. Merci papa, papa. Mende na kosenga bino pe bo respecter pe ba opinion ya bato yo bazali kokanisa loba bino te. Yango wana mboka etonga makandengo wana. Yo pesi ya yo ba respecter yo. Oyo baza contre yo yo respecter yo lobi ne bon wana pe opinion na yo. Sikoyo oya kozala na majorité ndeye wana nde tokolanda. C'est la raison pour laquelle vendredi Oyo Nakati y a émission spéciale 5 minutes avec César Ngadi Nazali pour recevoir le combattant Papi Volcan. Papi Volcan aux Anabiso, Bobi ke Papi Volcan na émission na ye azalaka pour vraiment pouvoir te. Ye alingi aya ko lakisa biso pour alobi ke biso tozali ko lobake makambezo kende bien mboka et kufate de pona ye mboka kufate donc ye azo ya na plateau na biso po na relaxa biso ke mboka ekufate et puis que mboka ezokende bien te ndenge azawana za kolobake donc ndenge mboka ezokende bien te po na ye vraiment président Fachi Beton 2023 a rejoité donc sikoyo biso e photo la kisaye ke makambo oyo wana azali koloba ezali ndenge wana te parce que biso bino que démocratie leki dictature na pasi pozo ka penza mutu azoloba zo défendre donc biso sikoyo tokola kisaye ke oyo ya zoloba ezali yango te donc na sengi na bino nyo surtout oyo bokotaka na kati ya 5 minutes avec César Ngadi oyo bokotaka be mission jour wana penza il faut Papi Volcan tango robima amona penza ke abungi nzela donc nazali kotia na bino bande annonce botala ya émission oyo spécial 5 minutes ya vendredi ou ezali ko ya vendredi ou après demain avec Papi Volcan. Vendredi le 14 janvier 2022 Nako Yambela Bino, combattant Papi Volcan. Papi Volcan a kozala invité na biso il y a 5 minutes spéciales au Bokomi Komona Nazali Kozwa ba invité. Yenge na ba na bilaka pe bilembo surtout mbote na ba auditeur na ba auditrice surtout ya Kleboa original vendredi oyo na rozala na plateau ya grand prêtre César Ngadi Tosholola na redémontrer bino que mboka eza okufa te mboka eza malamu po baye baza ko diriger mboka baza ba incompétent bayaki ko diriger mboka na ba promesse bayaki ko diriger mboka sans vision nayebi ke batu mususu bakoganga balobi oyete boyete mais boyeba ke président bolanda maloba oyo alobaki na loja. Merci
papa. Tobunda pona ba Congolais bazwa courage ya koloba ba opinion na bango. Merci papa. Na makambo lobi ofingi motote, otongi motote, olobi eloko yo liberté ezali kotida yo loba opinion na yo. Merci papa, papa. Mende na kosenga bino be bo respecter pe ba opinion ya bato yo bazali kokanisa loba bino te. Ya mwana mboka itonga makandengo wana. Yo pesi ya yo ba respecter yo. Oyo baza contre yo, yo respecter yo lobine bon wana pe opinion na yo. Sikoyo oya kozala na majorité ndeye wana nde tokolanda. Alobi soki yo zali na idée moko boye, mutu mususu azali na idée contraire na oya yo, mais il faut pe oyo kaye aloba oya zali na besoin ya koloba. Yango na babengi démocratie. Vendredi onde na ko démontrer bino de A à Z que mboka na biso eza malamu, mais bato baza na mutu ya mboka na biso baza ba incompétent, bato bazo diriger Congo, baza capable te ya ko diriger bango, lo biso ki to bengani bango, bokomona mboka na ekozonga na rai ndenge sengela parce que tolandaki mokonza mboka o vese zanga da kumisaka, Fachi Beton. O ngana bengaka Félix Tshilombo Tshisekedi. Alobaki ki avant faire mandat na ye Congo ekozala Congo moko prospère. Ekozala Congo moko ya makasi, ekozala Congo moko na éviter de Congo ekozala Allemagne d'Afrique. Mais subitement tu comprends était kaka mutu alobaki na biso avant faire mandat na ye mboka ekozala Congo moko prospère, Congo moko ya makasi, tozana armée moko ya makasi, tozana boye abaluki na potopoto kaka ye moko no mboka eza kufa papa ba dirigeant mboka na ba promesse. C'est la raison pour laquelle tozui invité neti combattant Papi Volcan boyebi Papi Volcan azalaka tendre te na ba malobane alobaka pona ye azali koya pona kolakisa biso ke mboka ezali kokene malamu te alobi pe alingi ayebisa biso ke mboka ekufa te ndenge président Fachi Beton alobaki pona ye azali d'accord te. Donc tosengi na bino bato nyonso tu balandaka 5 minutes mukolo wana bozanga te parce que tozui mutu oyo azobeta discours moko na biso te. Biso il faut to lakisa ye ke azobeta masolo ya mabe oyo esengeli te abeta po ntango akosilisa émission azonga na échec. Vendredi oyo bino tu bozala branché bino bato bokumisa bafana kwiti bozala branché boya na ba question téléphone ozala fungwama ba question ozala bino ba réponse ozala nga pe na relaxa bino de A à Z ke mboka eza malamu bato bazo diriger ngonde baza ba compétent ingeta. Donc rendez-vous ezali vendredi 14 janvier 2022 à partir à 21h. Donc tozali en direct. Téléphone ouvert ndenge ezalaka toujours rappelé yango les autres défilés na se. Donc rendez-vous ezali moko sur Kleboa original invité na biso combattant Papi Volcan akoya kolakisa biso ke mboka ezali malamu te mais nazali na confiance na bino bokolakisa ye ke azali kobunga nzela. Vendredi onde na ko démontrer bino de A à Z que mboka na biso eza malamu mais bato baza na mutu ya mboka na biso baza ba incompétent. Restez connectés sur Kleboa original, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe akozwa masolo na mbuzu pena dikos. Siko na ningina la kisabino boyebi ke président de la République tango ye acte liboso salaki a lobby na batutu bazaki exilé libanda politique bazonga na mboka. Bazonga na mboka yango monaki ba katumbi bazonga na mboka parce que ba no pesa ba passeport te. Ba prisonnier politique abimisa bango na suke komaki totala mokolo ko bimisa kapendi nde to komona bomona kapendi abima. Donc bato bavanda nie masolo wana ba prisonnier baloba souté. Mais un an ya kapendi ewitaki kokoka donc semaine dernière pour na ko fêter yango a fêter kututé mais pour na ko marquer yango akendaki na mausolée ya papa na biso de res mémoire papa Etienne Tshisekedi pour a remercier ye à lobby vraiment oyo sali pour opesa mwana na yo a comme président de la République yem ta permettre que ngai na zo liberté accueilli à tiki gerbe de fleurs na ye et puis azwaki maloba alobi na yaki awa pour
au lieu de la fête, il y a un an, il y a libération, il y a qui remercier papa, ou à Botilibiso, moi, je président de la République. Grâce à Yende, le longa na retrouva liberté nanga. Bino moko bolanda, donc Kapend na mausolée, il y a papa Nabiso Etienne Tshisekedi. Le sens de mon arrivée ici, c'est pour rendre hommage au père de celui qui m'a libéré de la prison. Il est tout à fait indiqué aujourd'hui que c'est le 8 janvier 2021 que le président Félix m'a accordé la liberté. À cette liberté que j'ai retrouvé la vie. Et par conséquent, il était tout à fait normal que je puisse commémorer cette date de ma libération, non pas dans des fêtes, non pas dans des loisirs, mais dans le respect de la mémoire pour cet homme. Et c'est pour cela que je suis venu lui rendre mes hommages et lui dire merci. Merci d'avoir légué à la République un enfant par la main de qui? Moi, Kapend, j'ai vu ma vie sauvée et j'ai vu ma liberté me retourner. Et donc c'est le sens profond de ma présence en ces lieux pour dire merci à Etienne Tshisekedi, merci au président de la République, Félix Tshisekedi, merci à toute sa famille, parce que, comme je le disais tantôt, désormais, la famille de Tshisekedi peut compter un autre membre au sein de cette famille qui est moi et ma famille. Oui, naza mwana mboka. Oui, nazaki na prison injuste ndengo lobi moko. Na sala eloko ya mabe te. Eloko moko ya mabe na sala na mboka oyo. Au contraire, na sala bolamu pona batu, pona ekolo na biso, pona sécurité ya batu tout. Mais na futama ndenge wana na ba injustice, ba condamnation oyo nyonso le kaka wana na kontaka yango te. Parce que tina ya vérité na biloko wana ezalaka te. Le plus important, c'est que souffrance est l'équi. Nzamba sali que na libota moko ya ba Congolais, papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, oya kufa pour la démocratie parce qu'à lutter vina nyonso, ba prison na ba prison ti akufi. Na famille na ya tika bana, mon année moko a décidé à tali que c'est mauvais côté Kabatu injustement persécuté na mboka. Azimukano a libérer Batouana na parmi Batouana colonel Edi Kapend azali na kati. Donc le kola jour wana izaki lelo ya kubima nangai. Ole na fete na ndako. Na vanda na baninga bana ba camarade. Ole na kende na ebite wapi na lobite. Je dois reconnaître que liberté oyo nazui. Vie oyo na koki lelo koza libosia ba micro na bino nazui euti na volonté ya mutu moko. Mutu wana eza nzambe oyo garder ngai vivant parce que mingi na ngai bakufa batikali na prison. Dieu m'a gardé mais a touché motema ya président Félix libérer mutu wana a libérer ngai. Yango na décidaki ko fetete naye kopesa honneur et pas ya tata oyo abotaye poye azwa bik a signé ngai Kapend nazala libéré. Bino moko bolandi boyebi na mandat oyo ya Félix Antoine Tshisekedi libération parce que Kapend azali prisonnier vraiment spécial ya ye moko Kanambe, azali prisonnier à Kanambe. Donc azali prisonnier moko te n'importe quel prisonnier. Tangu
Kapenda bimi batu masolo ya ba prisonnier ni balali mbala moko ba beta su masolo to bomoni pona remerciement akei na mausolée ya papa Etienne Tshisekedi po na ko remercier par rapport ndengi a boté la biso mwana oyo akomi président ya République oyo permettre akoma libre na mboka oyo ya Congo. Sikoyo avant na la kisabino eloko moko pesinga ilengi penza ezali exemple à suivre. Bokomona ex-ministre économie wazali pe moi na diaspora maman na biso Akasia acte asali parce que alongwe na gouvernement mais azosa ilaka mboka akaya ONG moko boye vraiment oyezolwa makambo contre tribalisme na ko laksabino yango mais avant na laksabino yango tozali ko marquer pause na biso boyebi kaka ya ba partenaire na biso pause publicitaire boyebi kaka ke kombo na kutu eza susu kombo moko donc muto akoki ko bunga yango tezali Kodia Simo ezali société oyo ya bana mboka ya diaspora o basali tout vraiment que diaspora et comme propriétaire ya banda kuna ba norme internationale. Donc vraiment Kodia Simo oyo sala po na diaspora ba comme ba propriétaire donc to éviter ceux qui ba ko sala donc ils a presque un cadeau parce que diaspora so kiti na mboka ils a deux choses ils a passi kolala na transport donc ezali société oyo ko pesa bino ndako a crédit et bani na 50 000 donc so zali na yo na mbongo pe belé type ya ba 80 000 ba 100 000 ezali mais ezali ba ndako ya crédit so za na mbongo so bi cash ezali ba ndako ya crédit wana yo kuto ko engagement te Kodia Simo ye moko muto akozela yo engagement et puis crédit ko banda tango bako pesa yo ba clé na maboko crédit bandi banda kwa liboso ba ko livrer ngona batu na batu na 2023 donc 2023 kalate awa donc bozo déjà j'ai banda ko comme na suka parce que Congolais zaka ki dit oh non ndenge ni basala makambo aboyi ngana lingi na yeba batu bazana simba te bazali kaka bangwana bana mboka parce que Congolais mesana na ba terrasse na ba flat soki niveau combien le colo ba komi ko kama ba komo luka oh ndenge ni batu bazana sima ba sala banane donc ezali batu bazana simate biso nde tozo tanga biso atabana na biso bozo tanga na mindele. Donc mayele o mundela zanango yo pozali na yango donc soki ba pesi yo ba biloko o yo zanango a okondo sala na mboka na oko sala neti mundele do bozila mundele aya ko sala te bato bazana Kodia Simo donc ba yebi bazalaki batu ya ba banque basala na ba banque musu bazalaki na makambo ya bandako ya immobilier baningi siko ba faire profiter mayele na bango na mboka na biso bazonga na mboka na biso donc vraiment bo sala tout bo benga bango bozo bandako etikela ko tanga so bo rater maluku parce que maluku eko désengorger Gombe donc soko zana maluku na Kodia Simo makambutu ko vanda kakuna soko bo rater maluku a boke na bakota ba mwanda donc bo lelate après maluku de kene mwanda après ke ba mbujima et éviter ceux qui ba zonga lisusu na Kisasa donc vraiment bozo ngo au sérieux bo bukanate Congolais azalaka qui dit bana suka tango ici là oh bona na zo sepela batuka bazwa ko benga vraiment Kodia Simo azali wana po na bino boyebi pe awa ndeki to lobaka ka suki na bino ezalika El Binto salon de coiffure El Binto na Saint-Denis donc au côté penza donc tango bimi ba sentir bendo kati suki pas ba salon so côté bimi ba comprendre que yo suki ngo kati te mais El Binto ba professionnel donc au côté bimi ba sentir penza que coiffe et la liwana donc et puis siko boye ba ka décoder na biso ya bana mboka c'est la TV ezali décoder oyo vraiment ya bana mboka yango différence na ngona ba décoder mususu okotika ngona ndaku te olingo bima obimi na yango okena ngona Belgique ok partout et c'est kaka internet ezali na câble no HDMI au China kati ya masolo okosepela donc vraiment restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Kodia Simo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Na lingi suna sabino bomona bato mususu soki balongoli na poste balongoli na parti donc a bosani a komi kaka ko critiquer mususu ko mona a changer face a komi muto ba critique na repesa bino exemple awa na la sabino ya ex ministre ya économie azali pe mwana ya diaspora mama na biso Akasia donc atika ministère ya économie mais atika teko tombola mboka likolo asali donc association munene ou asali ONG na asali oyo ezali contre tribalisme parce que yé tant ba nomaki et la qui sabi vraiment que bato balbaka fachi anomaka président fachi lobaka baluba Akasa azali mungala ba nomaye donc yé moko azali vraiment consciente que donc yé makamba ki tribalisme on est aussi mbaté nazali ko lakisa bino vraiment botala ba image ndenga kendaki vraiment ko sala masolo il y a association na yewana oyo ya contre tribalisme vraiment boko sepela panza azali vraiment moi si otoko féliciter malgré tout aza sous na poste mais azali ko continuer ko salela kaka mboka. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite.
Obino Boitolanda Akassia vraiment ministre Nabiso économie tokolo ba ex azaka ministre parce que azali déjà ministre titre on etikali kaka. Donc aza vraiment moi sur toko féliciter parce que batumso mona donc ba longoli a changer boule moi aime susu akene soki ba wapi bozo mona ndenge zalaki a bato bazaki pa ya Kanambe lelo ba comme koya na union sacrée parce que ba monique Kanambe c'est fini Kanambe changer phone donc ya mbasu batute botande ba comme longola ba neimi ndenge na l'accès bino ba boshab ba obemina ku ba bengani bango na katani donc ba communauté ba mbwa liboma tant national qu'international que sont écartés à dater de ce jour de la coordination de la sphère décisionnelle de toute influence possible du FCC et relégués au sein de leurs partis politiques respectifs avec interdiction formelle d'engager le FCC puisque n'ayant plus qualité les personnes ci-après. Monsieur Néhémi Mwilanya Wilonja, Monsieur Obem Minaku Njalan Djoko, Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari, Monsieur Évariste Boshab Mabouji Mabileng, Monsieur Adolphe Lumanu Moulenda Bonansef. L'ANADEC annonce le lancement d'un courant politique dénommé FCC progressiste. Courant politique qui vient désormais redonner espoir aux aigris, aux marginalisés et aux délaissés pour compte au prix du favoritisme en vue de conserver la majorité sacrée de la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Donc, Akassia, donc, tribalisme était donc vraiment chapeau bas. Akassia, donc, nous en profitons aussi pour faire un petit coucou. Na Rouf Mbutanganga, vraiment, Salama Kassi Nakati, ya ministère de l'économie, Rouf Mbutanganga. Merci, donc, vraiment, merci Moussala Bossala qui vraiment etikali bako Bossana Binote. Donc, Tokomi Nasuka, émission Nabiso, Ndeka Boyebika, Ndeka Nabisa Binoka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs, vous en avez l'habitude. Donc, Tokomi Nasuka, émission Boyebika, base, vraiment, Yangonde Makambu, Toko Tikate, base, Ndeka Natsaka Bare, merci, ma Baye Barate. Ezali donc ngai moko ezali sous forme ya remerciement na bato ndenge basala 5 minutes bien na remercier bango ba yeba ku douter que na remercier bango donc bobika ke comme vous pouvez vous en douter to banda toujours en Angleterre to kopesa mbote na honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati Angleterre to zali kopesa mbote na José Kane qui kakamene maître Ouera Mokuna maître Rajamoule donc toke ici koyo na kati Espagne po na kopesa mbote na Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc avant de continuer to zonga na kati à Paris po na kopesa mbote na Eric Londolé le zali anniversaire na Eric Londolé donc bon et joyeux anniversaire na moi siné li passa. Donc Eric Londolé, Woumela Eric Londolé, donc il y a vraiment Nassima, il y a Fachi, donc Eric Londolé, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Siko tokei na kati ya Bundes, c'est pour nous ça Lilinze ba kuta benga inga parce que azalaki déjà ma solo azaki intéressé pour na Kodia Simo donc Lilinze ba merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozong susu na kati ya Paris pour nous ça Alain Delou, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei toujours, tous allez toujours dans la Paris pour nous ça. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre Fifi Filofaria. Merci Nanyo surtout ça la rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, tous allez couper ça sous Mbote. André Biaba,
André Biaba ouiti ko bimisa livre collègue nanga ya boulot na mairie donc vraiment ça nga plaisir après plusieurs années à benga André Biaba merci nanyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi sous na kati à Londres pour on ça Kams Kalunga merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati à Canada pour on ça Jean-Robert Chambouilly merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi na kati à France pour on ça Chai Mukenge Chai wa Balengela mon voisin Chai Mukenge Chai wa Balengela merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei siko na kati Afrique du Sud plus précisément na Djobu pour on ça Zoé Chilumba, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toké Siko na kata Suède pour na repé sa maman na biso donc Thérèse Kamani merci et puis courage na oyé la ki yo tozali vraiment na simanao maman na biso Thérèse Kamani. Toké Siko yo na kati ya Kisasa mais azalaka awa na kata France akei na kati ya Kisasa za na ba vacances to repé sa mbote na les grands réalisateurs Lixon Kangi, donc tous allez causer là, ils sont en bonne santé. Surtout Lixon Kangi, Togobo santé, le grand réalisateur Serge Kassanda, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Vantosu qui s'atropé Sambote na Mathéus Lusomba, Tozo Monote Mikolo, donc Dino Azomona Ote, Tozo Lukayo, Mathéus Lusomba, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Togo. Pour Nakosuki sa Bosanate, Lutu Magela décision ko sakanate na 2022 à lobby boko sentir boko mona ba makamsusu bo monite parce que yé carnet d'adresse ezali penza makasi Lutu Magela tozali ka kozila ba masolono parce que et d'une image petune d'une image donc alinga kayo mingi toko Bosanate na suka toko pesa Jean-J Kolwamba coach Jean-J Kolwamba azabeno petit frère vraiment parce que to boula rapeza to vani to boulé donc Jean-J Kolwamba Kula Benko merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Edino Image, Panza Sangoya Congo, les kings de la presse. Restez donc connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conflits. Oui, bon, les Camerounais, au sein d'un yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangana yo, du ventre.